Voilà, merci à vous, c'est à peine Balobi. Total émission surtout. Fali. Fan bazoye Mbapenza. Le coup à faire. Fallait continuer en gros. Mais total à faire, tout le monde faire atangi combo mutute, ni ma fan batangi combo ya mutu. Donc entre Fali na faire, nanya ninga ka kofinga moninga. Biso tout de comprendre que da Fali. Fala beti ba concert ebele, mais auto bengaka bana machombe. Babotami bakufi na bango bamorne année oyo ezalaki année moko médiocre pour la Fali. Année oyo 2024 ezalaki année moko maudit pour la Fali. C'est comme si année oyo comme un échec ya carrière ya Fali. Yango bomoni chaque jour Fali azolelaka po azomeka kosala makambo to azomeka ezosimba te nyonso Fali aluki asala na 2024 ezalika échec na béchec. Mais tomoni chanteur oyo tokokumisa abetaka rumba azokumisa autotune sur scène. Donc ça veut dire Fali lelo azofingisa musique ya Congo. Bato bando kobanga na Congo ba chanteur bazalaka moye babangeza te bato babike ba chanteur ya Congo basala autotune. Fali memela biso autotune sur scène na ba séquence ngaite ye moko mutu aloba yango na minute oyo na memeli bato autotune sur scène na ba séquence nayebi ke ero mito panzani bango beti bango bazo comprendre te. Mais tu es comme un rappeur moko français abini pour dire que autotune ne peut jamais utiliser ça sur scène. Bienvenue dans notre chaîne Congo Source Télévision. Merci d'avoir une émission sur la Congo Source Télévision. La confiance pour message copé ça l'homme sans dans un corps sans. Motomogo Bopeto Aibi Lisumute. Ndé na Sabino na la koloba vérité rien que de vérité. Merci na baboy na biso tout. Tozong la méthode na biso ya ko partager ko aimer et ko sala bien makasi. Merci na DG je reste depuis les États-Unis. Là je vois directement Peter Mapendo le boss Balobi Fantomas depuis Canada na bosanité Gloria Effilé, étoile filante, mon nom Saboya Lissoumou depuis Belgique. Fabrice Lombolo, Fabrice depuis Bela, moi la Bela ya Tongo, Fabrice Lombolo. Hakim Pemba depuis Belgique, merci Nayo. Fils Yang à l'homme depuis Sida, Fabana Nyos Afrique du Sud. Merci Nenge Bozo Bongama, l'homme Sagozana Binoana ensemble bientôt. Là je vois directement Balobi Yabob Zatara, Mukonza Mboka, Yabob Zatara. Sam Koukou le nécessaire, papa Bio et maman aimé Koukou. Merci Nabino. Bodi qui maka songa depuis Paris. Bodi qui maka
songo depuis Paris. Et peut-être solo là, affaire moko ezope sa passe na motema. Balobi, fallait pour pas là. De Cap la merveille, en train de plairer, faire le go la côté polémique. Yako finga fallait l'icolo à podium. Est-ce que c'est vrai ou faux? Nous allons parler dans cette émission. Une émission où la Fabrigas Maestro, victime ya liwa ya Dakumuda Newman, balatisi ye yango na nzoto, tokolobela yango na kati émission oyo, tokolobela concert ya Jimem Piana na kati ya Paris. Est-ce que ils ont obligé Jiba Beta ou ils ont obligé T? Nous allons parler dans cette émission. Avant de commencer, nalinga kito bandana nous na place oyo ya makambu ya Fali. Ngai na yo senga na batu bo ke la Fali mawa. Année oyo ezalaki année moko médiocre pour la Fali. Année oyo 2024 ezalaki année moko maudit pour la Fali. C'est comme si année oyo comme un échec ya carrière ya Fali. Donc 2024 et ça année où le calendrier a fallu à quoi effacer ngo aolingango te et même il fallait ba échec na ba concert et même il fallait échec na carrière na ye année oyo 2024 yango bomoni chaque jour fallait azo lelaka pour azom meka kosala makambuto azom meke do simbate nyoso fallait luka sala na 2024 zaika échec na échec comme preuve fallait faire l'effort na carrière na ye abeta ba concert rebelle mais na ba concert nyoso fallait luka beta rebelle concert où ils ont réussite dans l'année où ils ont comme on a été. Exacté. Fallait bêter ma concert ébélé, mais autre bengaka bana machombe, ba botami ba kufi na bango, ba morne. Atie ba dette na États-Unis na Canada. Kaka na même année fallait annuler plus ou moins 15 concerts annulés na carrière ya Fali. Plus de 15 concerts annulés. Dans la place Oyo, échec, il y a carrière, il y a fallu mon ami. Ce qu'on va choquer, ça fallait à lui. Tu comme dans le mois de décembre, bozo ba qui célèbre un choc, bozo na belé to perdre Fali ou quoi? Bon, on a besoin de faire une carrière ici là, à coup photo nini. Bon, tu que la biso artiste a un bon moi, tu as besoin de yé. Donc, les gens qui critiquent yété, les gens qui sont na biso, bato tozo linga to bomba fali to tika makambo tozo sala. Fallait me mettre la biso autotune sur scène na ba séquence. Ngaïté. Yemoko mutaloba yango na minute na memeli batu autotune sur scène na ba séquence na dit que héros mi te panzani bango beti bango papa zo comprendre té mais tu es comme un rappeur moko français bini pour dire que autotune ne peut jamais utiliser ça sur scène déjà petit fali mutu passe comment rappeur azol le ka chanteur na magamba musique donc rappeur ou ezali azali rappeur akoki kosala autotune sur scène te mais tomoni chanteur oyo tokoki kokumisa abetaka rumba azokumisa autotune sur scène donc ça veut dire fali lelo azofingisa musique ya Congo bato bande kobanga na Congo ba chanteur bazalaka moyen babanga eza te parce que ba chanteur ya Congo basalaka autotune oh eza onde fali ye moko botala makambo fali azomema na Congo sortie médiatique
ya rappeur oyo epesi Fally Mutema passe alalité abeli butu mobimba. Entre temps déjà vous dites qu'on va passer par la Félix. Anniversaire il y a son il fallait fêter la carrière des concert à tout fait anniversaire à tout fêter la concert à Félix Oisier. Azaki déjà choqué. Ngana zo banga tension zo Fally avant l'âge. Boye barake a OK déjà 50 ans. So va 8 tension risque d'aller comme ça 60 ans. Toka mawa. Ba choko nyoso Fally azui. Faire revendre te auquel ils ont coupé ça Fally choc ya makasi o eleki ba choc nyoso Fally dans la carrière na ye. Faire gola. Fally sala yo nini azan de kono musicien, azan de kono chanteur ya Congo, asala yo nini. O luka o sili o bomaye boye. Ya kobele la ya plein concert ba rideau ya pamba pamba. Bino mokandi Fally ebite que ton bozo ba rideau bozo le banaye. Bokandi te to bozo ba masolo pierre bozo le banaye. To faire ngolo le ba kite bozo le bana Fally. Pourquoi il n'y a pas de avant l'âge? Biso nyo soto bijage Fally akata kane ba rideau. Biso tout bi ke Fally carrière de mon mamikole comme na oga série de mpiaka. Pourquoi ko bele la ngona concert? Pour mo moninga na souci, to pour sala nini? Lelo oyo Fally ko bi vivre na mungwa na transmettre pembeni. Donc, si il fallait faire un remettre un concert, à Zumou, on a se mettre à Tché déjà. Faire un rolobani, un concert, gana roku fanza melangai. Faire ego là, yoke la Fally mawa. Si que l'espace à respirer. Si que le lukali wana ye. Toyebi ke logo yo sali eza pona ko sunga ye 2025 akata suba rideau te. Toyebi mais ko sunga ye wana eza ko luka ko bobisa ye lisusu. Eza ko bobisa ye. Po soki Fally akati ba rideau te, yebisa ko suka wapi. Po aza même pas la minute yo na 1000 fanatiques ba koya kota concert na ye. Ana bango te. Comme preuve à Ken Adidas Arena Mpiaka. Fallait aller à un stade de martyrs Mpiaka. Mais à Ken TikTok a continué ba robot au descend plus de 200K. Na plus de 200K na ye ya Fally wana sali ba déclarer live. Bah oui au kata live à live et katani. Donc ça montre que bateau tout ba qui na live a Fally la bateau la ba robot. Donc Fally la carrière ne azali sous na batu te, azali sous na ba fanatique te. Tant que besoin rappeler yango, cela veut dire besoin de to perdre sous artiste. To le laie. Totika ko rappeler to yebi jaka zakani na bampiaka. To yebi jaka zakani ne logote. To yebi jaka akata kane ba rideau. Arrêtons ya ko rappeler Fally na bampiaka na biloko azo sala. Totika s'il vous plaît. Faire yokela mawa. Faire yokela mawa. Tika ko torturer. Ande ko na yo. Bobetane na quartier latin. Tala yo mutu bobetane na quartier latin zo ko bomisa ye. Jour anniversaire à quartier latin boko yemba nanani. Parlons maintenant na makambo yo pesi rage et tomboli mito batu. Fabregas victime ya liwa ya Dakumuda Nyumani. Fabregas a bomisi Dakumuda. Est-ce que c'est vrai? Ou c'est faux? Est-ce que c'est Fabregas Mtabomisi Dakumuda Nyumani?
lelo ba page banini tout elati likambo wana que muta liboso bandaki ko publier liwa ya Dakumuda eza Fabregas. Est-ce que nana va contacter na page officielle ya Fabregas a monaki liwa wana? Il a beaucoup de pages où il y a Fabregas, Fabregas, mais il y a été. Tout ce que Colette, sa Fabregas charge oyo, il y a un côté. Fabregas a Dakumuda pour la nuit, Dakumuda musicien il souté, Dakumuda pasteur. C'est comme si nous avons limité Nzambe que Nzambe a raté. Comment musicien Moukila va bomisa chanteur ou pasteur? Et ça a raté. Et ça l'a raté. Dans la famille à Dakumuda, on vous demande botika comme ça la mission ya kolobana combo ya fait ya Fabregas maestro. Il était mutabomisi Dakumuda. Liwa est un phénomène en Zambie. Et c'est loko Nzambe alekela na ngobiso batamukili maele. Okoko zana ba immeuble zana ba millions, mais ceux qui Nzambe le ba récupérer on récupérer yo. Et puis la Bible dit, dans les circonstances, nous sommes comme ça, nous kolo. Alors, totika. Bon Foukama, bon Bondela, bon Santamé, merci. Au Pesaki Bisso, le pasteur, Lelo, pasteur Akei, Moli Monepe Malakimia. C'est tout. Bon tika collègue, ça va Fabregas Makambo. Bon tika. Bokende na parti, bofunda Fabregas, barotuna bino, où est le preuve? Arrêtons s'il vous plaît, Totika. Liweza Maramba Nzambe. Ata Fabregas a publié, combien il faut pas publier une vidéo à Koufi? Mon frère propre que j'aime beaucoup, Charlie Nongi, vidéo, je te salue. Ma bon séjour à Paris, voilà, donc... tous la rend retour nous la kin. Combien de fois ma publier vidéo à Koufi? Combien de fois ma publier vidéo à Azali Souta Koufi? Bah ça ma vidéo va publier, mais vidéo à Koufa raté. C'est parce que vidéo là il dit que internet c'est arabongo. Bah republier au Koufi moza na bomoy. Bon Dieu mais la tête souci wala mtebomise. C'est quel souci? Ma publier dans la Koufi mais dans la bomoy. Plutôt nga vous faut la leka na ba TV na loba nzambe langa merci po ba to bazoli nganga la Koufi mais la Koufi dans la bomoy et puis nga makasi et ko bomo pour la nini. Aujourd'hui c'est gain mignon Magnata à Tikibiso et créé polémique. Batumusu balobi liwana euti na epa ya Jimé Piana na orchestre ya BCBG. Et là, le sacrifice, il y a BCBG. Liwa ya Séguin. Mais moi, tant que l'homme, c'est analyste, je vais vous dire non. Je vais me faire un tant l'église Séguin. Ce qui dit que je tant que l'église Séguin, en l'église Séguin, période de anti-terreau. Période de carrière, je vais comme un souka na shit. Période de je vais même visa. Pour voyager avec des poteaux. C'était le moment où Jima Alia, ma musicien orchestre. Tout le monde a anti-terror maintenant c'est la clip en Afrique du Sud, la plage. Pourquoi? Bazanga qui moyen que même visa pour qu'il y ait des poteaux. Jima Alia Séguente. Quand le Jima la musique à ça lembi, à comment mettre la musique à Congo, ndago les musiciens pour ça l'ongoni. Elle a sens tête. Elle a sens tête. Je vais Séguin pour bénéficier Nini. On Séguin comme un premier ministre. Dans l'orchestre de la BCBG. Donc, après, Jimé Piana, c'était Séguin. Bon, l'ongoli makambo wana bakomi kola tango Jidol. Totika. Bosuki wana te. Tomoni badive
a telemi pour dire que concert ya JB Piana et kozala kaka badive soki jiba meki kobeta concert wana akobeta ngona bakiti na ba rideau po batu bakoya te koma yo na matanga ya mutu munene bongo kende kobeta concert JB Piana ndenge nini kondima kobeta concert okufeli mutu roi sege ils ont le sens T. JB Soko meki kobeta concert wana, on va confirmer que ma murmure va parole va me laisser gain. N'ose même pas. N'ose même pas. C'est un artiste qui a fait la musique à Congo. Yoko Luka. Oboma Sege Nandeni. Kobeta concert, il y a JB Piana Sege na morgue. Et ça Koboma Sege deux fois. Donc JB Piana sera nini concert wana. C'est que abomi Sege deux fois. Tu peux jamais oser y a Kobeta concert wana. Ton mona fait ego là. Akata ba tourner ta leki na ya kufaki. Faire akata ba tourner. Azela enterrement pour kokunda de faire bandi ba concert. Faire ko banda ba concert après. Donc ça veut dire quoi? Nous sommes des Bantous. Si nous t'as koufi, tu arrêtes à nyoso. C'est pour cela mon que ceux qui t'ont koufi li batu na mboka bataka deuil national. Pourquoi? C'est parce que nous sommes des Bantous. Liwa, ezagelo morobo et tozorangola ba angle morobo. Donc j'y mets comme meka kobeta concert wanate tozolo bango awa. Badive, si toi tu crois que okongina na nzoto JB Piana ozomi kosa. Concert wane ozalate. Concert wane ozalate. Tokondimaka yango jamais. Je voulais citer dans affaire Oyo. Il y a une polémique au Bimi. Faire ego la fin rabattu na podium. Fallait ça la rangoter. Et je vais peine illustrer les images au mi-balé. Tout le monde a fallu na podium. Tout le monde a fait na podium. Ndege nini. Bafinga laka na simato zonga toleka Voilà, merci à vous, c'est à peine Balobi. Total émission surtout. Fali. Fan bazoye Mbapenza. Le couteau à faire. Fallait continuer en go. Mais total à faire, tout le monde
Faire atangi kombo mutute ni ba fan batangi kombo ya mutu. Donc entre Fally na Ferry nani alinga ko finga moninga biso tout de comprendre que da Fally. Donc Fally linga polémique la Ferry za ka po a exister. On fait ana tawanati. Voilà. Merci de m'abonner biso tout, merci à tout balandingai. Bon s'abonner, bon partager, bon aimer émission la bino la bien makasi. L'homme 16 ans, la bino to kutani mbala ya sima. So ki kolele sumasi ya azongite bisous bye.